pe moni musangu mama mayamona aifra lelo ezali mokolo na yo ya libala ya petwa biso bandeko na ba surveillant tosangani mpona korandra yo honneur na
na yango tosengi na yo oleka en groupe par vie.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ngonga na biso ya mibale beti mpodi toko banda programme na biso na yango tosengi na mama longi ozali na programme alika liboso mpona kopesa nzembo bato banso soko nzembo esili mama presidente mama selo galili kilolo jili afungoli biso nzela na libondeli na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simo Kimbangu kiangani Nzambe molimo santu. Nzambe nangana sengi bolimbisi nazali moto na masumu na se antango. Papa topesi yo merci, merci, merci mingi. Na bolingono monene olakisi epai na biso bato mabe bato na masumu. Tolalaki na butu lokola bawe na mawana Nzambe olakisi biso pole ya sika. Totambolaki na biloko ezangi tina touti bipai na bipai bamboka mosika papa tosangani na kati na esiko yo Nzambe ya mawa. Yo bateli biso okomisi biso na kimia na kati na esiko yo. Mingi pe bana na yo bazali na nzela totiki bango na maboko na papa okomisa bango na kimia na kati na esiko yo. Nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani tobengi na tango papa. Lelo ezali mokolo monene mokolo oyo bandeko na biso babongisi te bako kwa kokokisa mokano ya libala liboso na yo Nzambe na biso tozangi elika papa tango tobengi yo yo osili kozala kati na biso yo tango biso na kati na programme yo kobande likino suka okomba tata mwana pe molimo santu amen. Mwana pe tata molimo santu tokotanga mukanda mwa tata Nzambe mukanda mwa Exode to mukanda kobima Exode chapitre 20 verset 1er jusqu'au 17e verset. Mulungu
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongi biso kotanga mokanda ya Nzambe mokanda mibale tozongo na Matthieu chapitre 19 verset 5 à 6. Soko tozwi na Matthieu tokotanga na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Et qu'il dit moto ya mokanda lobiete Jésus en parlait le divorce et le célibat. 5. Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Car que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a joint. Tokotanga mokanda ya misato mokanda ya Ephésiens chapitre 5 verset 22 jusqu'à 25. Mokanda ya Ephésiens moto ya mokanda ni celui les devoirs domestiques. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, et en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sacrifier pour la parole. Pardon, tout ce qui on a trouvé dans 25. Yango tovondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa kisolo kele lukelo Charles de Daniel. Nzambe na biso papa de lungana kanga ni Salomo kolo Yesu. Nzambe na biso papa dianginda kuntima tata molimo santo. Bino basato na moko tata simo kimbango kiangani molimo santo boku misama na bino. Lelo ezali mokolo monene, mokolo mwa samedi. Mokolo oyo salaka biso bato na ililingi na yo. Nzambe na biso yango mokolo bana na yo baponi mpo ete baya komilakisa na miso na yo mpo ete kwa kopambola bango. Nzambe na biso ngai na ponami pona kosala sacrement oyo nazali sebele moto kotala mabungwa na ngai te kasi bele limbisa ngai mpo ete osala kati na ngai pamba te utabike bileka yo salaka kati na bato. Yango Nzambe na biso ebandeli pe suka na biso totiki yango bino maboko abino basato babole tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokoza na biso mokuse bien que totangi mikanda ebele. Lelo ezali mokolo ya libala oyo bandeko na biso baye komilakisa na miso na biso banzeneneke pe ba miso ya tata Nzambe lokola. Tobandaki kotanga na mokanda ya mibeko. Tozwaki yango na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1er jusqu'au 17e verset. Mibeko ezali ba commandement ya tata Nzambe. Ngana kobeka yango ezali constitution ya Nzambe kati na biso bato. Mibeko yaki mpona nini mpo ete moto wazala lima miso na Nzambe. Yango toloba ete mibeko ezali Nzambe. Tolingi toloba nini esika wana? Bana Israel bato sakate pamba te koyima yimezalaka kati na bango tango babimaki e babosanaki monene oyo Nzambe asalaki bango na mboka bowumbu bazalaka. E tokobeta sete na mobeko na biso oyo ezwami na 17e verset. Elobi na biso ete kolula te. Kolula ndako ya bato te, mwasi ya bato te, banyama na yete, bampunda na yete, basali na yete.
pamba te kolula ezali pe kobongisa bato ebele. Lelo yo Lucifer soko nzambe abenganaka ye na ntina kolula. Lelo papa Eli asepelaki na mama elenge mama Aifra, alulaki ye esuka na ye lelo esukeli wana. Akoki kolula basi mosusu te pamba te esi ya ju ya ye molongani. Mama Aifra azali so na chati na tante ya kolula mibali mosusu pamba te esi ya miluleliwa ye alingaki mingi. Donc linge loba ete pona bango lelo esukeli wana. Soko baluli aluli mwasa muninga to aluli mwasa mususu eyali lisomo. Soko pe aluli su mubali mususu ezali lisomo. Kolula ezali lisomo monene. Toleki na mukanda mibale tutangaki ya Matthieu. Matthieu azalaki percepteur d'impôt to mo lobi mo futi simpako. Ya azalaki mo Yuda. Yende mutakomeli biso mukanda yo totangi ya mibale. Mukanda yango elobi na biso nini? Pamba te bafarisien basololaki na nkolo Yesu tango bazalaki na mobembo kuna na Galile. Batunaki motuna, eske ezali malamu moto akoki kobenga na mwasi nene ya likambo songolo to ya moke? Yawe kolo Yesu alobaki te elobama ete mobali akotika tata na ye na mama na ye nde bakosangana na molonga ina ito mwasi na ye, bango mibale bakokoma motu moko. Bakozala susu batu babale te kasi motu moko. Yango wana motu moko akoki kokabula oyo Nzambe akangisa te to akangisi te. Batata pe ba mama tozwi makambo misatu na kati wana. 3 verbes. L'homme quittera, tata akolongwa na ndako tata na mama, akokangana to akosanganisa tashira, akosatashi na mwasi na ye, nde bango babale bakokoma sikoyo eloko moko, devenir une seule chair. Pasi ezali wana oyo nkolo lobi c'était mystère. Yango wana batata ba mama mpona kokoma mutu moko, batata ba mama papa Elina mama Ifra tosololaki mingi. Na biso pe tobala kala pe bandeko bazoko bala pe baya bakobala sima eloko esengeleki tozala na biso soko tolingi ete ya solo Yesu tonkolo Yesu totata molimo santo abongisela biso ndenge tozali kotika kababoti na biso tosangana na basi na biso esengeli tozalaka na dialogue. Na pesa kina bandeko na biso bazalaka na dialogue si ya un problème soko lokambo ezali. Et puis bazalaka na patience. Ya misato na lobaki na bango bazalaka na compréhension. Ya mine base supportaka. Ya mitano pardon. Biso tata Simo Kiambangi ngani le chef spirituel de l'église Kimbangiste alobaka na biso ete le pardon est un petit mot mais il libère. En chol de gongo eza kleine vod kasi esalisaka. Yango na batira na ba mama eloko ezali kozanga na mabala na biso yango wana. Dialogue kozalaka te. Moto na kwena ye. Moto azalaka fautif azalaka te. Ezali mpasi poti bozala moto moko. Mibali tolingaka basi na biso. Pamba te tutoloba kuna na mukanda ya machete sito koma motu moko. Esengele mobali olingaka mwasi na yo. Yango tolobelaka na mibeko ete kolula eza mabe lula oyo ya yo moko lisumu te azali wa yo. Yo pe mama lula mobali na yo azali ya yo. Tosa ye. Ngana kusalaka constant mingi. Mibale mingi bazalaka na esengo soki situ mwasi na tosaka ye mingi donc kasaka ke base bakomi leki na koloto. Mais soko botoso zalite okomona mutu na kwena ina ndako. Mususu avandi na kwenku na mususu na kwenku na. Pamba te botoso zalite ebolingo pe ezalaka te. Yango balobi femme soyons soumises à nos maris.
na mibali na biso. Biso pe mibali tolingaka basi na biso. Mwasi azali mowumbu te, azali ndeko na yo. Yesu tango nkolo tata Nzambe tango asalaki biloko nyonso na mokili, lelo mokolo mwa poso asalaki moto, amonaki moto azalaki mawa. Mingi tozali kolobaka ete ngasi na bala na nga na Standesamt, to na mariage civil, to coutumier, yanda kwa Nzambe eza na ntina te. Ezali mabe. Nzambe azali bolingo, atikili biso nyonso d'abord sima ye ayene sima. Alobi ete honore mwasi na yo na baboti na ye. Bokene na leta ye babino, sima ye pe esengeli ayeba biso. Parce que dans Genèse 1, je crois que verset 28, Nzambe ye mutu ya apambolaki libala ya yambo ya koko Adam na Eve. Donc Adam na Eve bazalaki na situation adultère te, mais bazalaki na situation légale pambate ye moko Nzambe mutu apambolaka bango. To saka mibali ya libanda te, mais mobali na yo omonela ye. Patu musuba komo yo automawa. Tate oyo mawe ezali la bongo te. Yango wana eliki ezali te papa eli mama Ifra maeto sololaki Nzambe akobongesela bino, akobongesela pe biso, akobongesela pe ba oyo bakobala sima. Tika ete oyo torioki mawuti pa tata Nzambe mazala bongo na bolingo pe mawani na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Toteli matobonde. Munkombwase ye mwana itata mwanda velela. Tate tudina mazulu bika nkumba kwa zitu swa. Bika kifumu kia kukiza. Bika luzuloko lopufanga mavantoto bonso mu mazulu. Dia kwetu kalumu tuvana lumbu eki. Utuyambudila mfuka zetu bonso pebeto tuyambudili batuvuidi mfuka. Kututualani mumpuku munuko kansi ututani na mkwa wambi. Kadikiako kimfumu yengolo yenkembo bya mvu ya mvu. Munkombwase ye mwana itata mwanda velela. Amen. Tusengi njembo. Na kombo misato bule tata Nzambe kole supe tata Molimo Santo. Toto ndio peto komisio na mawape bole ola kisaka mukolo nyonso kati na biso bana ni na sena tango. Papa tango ekoki oyo tolengi tosangisa bana na yo. Oyo bayeko salisa yo, bayeko seplisa yo na nkembo na bango ya mibale. Pambate yo kotinda kabiso na mokili. Ezali mbotama tobengi yango anniversaire, ezali fete na biso ya yambo. Ya mibale ezali libala tobengi mariage, e ya misato ezali liwa. Marike kozalaka na biso pasi kasi ezali mabongisi na yo. Sikawa lelo bandeko nde ezali nkembo na bango ya mibale, yo moko yako asiste biso na komisa tobule tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Nous voici assemblés devant Dieu et son peuple.
à l'occasion de l'octroi des sacrements du mariage. Que l'on se souvienne que ces sacrements furent institués par le Créateur lui-même. Il doit par conséquent être administré selon le rituel de l'Église, dont le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est le fondement. Les conjoints ont pour nom Papa Eli Kanumbi Ngoy et Maman Mayamona Aifra. À l'Assemblée, quelqu'un parmi cette Assemblée connaît-il une cause pouvant m'empêcher d'administrer ce sacrement à ses époux? Si une telle cause existe, qu'on en fasse par maintenant et publiquement, car après la cérémonie, aucune disposition ne sera prise en considération. Totoni na bisoban sosoko mutayibi likambo oye kukanganga nzela to sangisa tata Elingo Ikanumbi na mama Mayamona Ifrate atomboli mosapi ngai wana nake kovanda na ngai tozeli kaka soko basoso ko nini makabito leto ke ina biso l'air yangoyo babalisaka bango kutu mais il fallait pas ngonga yangoyo soko mutayibi likambo aya dobana biso yango to pesi quelques secondes. Namoni likambo ezalita. Vous conjoints, sachez que toute union conjugale non accomplie selon l'exigence du Christ et de son Église n'est pas reconnu par le Seigneur et ne jouit pas de ses divines bénédictions. Êtes-vous librement venu constater cette union? Avez-vous connaissance d'un motif pouvant m'empêcher à l'octroi du sacrement du mariage? Réponse est non. 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 Moi, Papa Eli Ngoy Kanumbi. Moi, Papa Ngoy Kanumbi. Déclare d'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de recevoir le sacrement du mariage. Moi, Maman Mayamona Aifra. Bayokite. Yomutoganga kamakasi siko lelo maramu batunyo subayo. Moi, Maman Mayamona Aifra. Déclare d'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de recevoir le sacrement du mariage. Chorale. Kanumbi Ngoy. Moi, Papa Kanumbi Ngoy. Acceptez-vous de vous unir à Madame Aifra Mayamona et de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour jusqu'à ce que l'amour vous sépare? Aimez-la pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans le pauvre, dans l'abondance et dans le dénouement. Acceptez-vous à vous conformer pour toujours à ces conditions?
Oui. Oui, j'accepte. Maman Mayamona Aifra, acceptez-vous de vous unir à Papa Eli Kanumbi Ngoy, de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour jusqu'à ce que la mort vous sépare? Aimez-les pour toujours, traitez-les avec obéissance, respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénouement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Ce qui choral vous a pris à yembe, ce qui était toléré. Je prends toute l'assemblée ici présente. Je prends toute l'assemblée ici présente Et Christ pour témoin. et Christ pour témoin. Et déclare que Je déclare que moi, Papa Eli Kanumbi Ngoy, moi, Papa Eli Kanumbi Ngoy, accepte de prendre Maman Mayamona Aifra accepte de prendre Maman Mayamona Aifra pour être mon époux. pour être mon épouse Dans les lieux sacrés du mariage, dans le lieu sacré du mariage, à compter de ces jours, à compter de ces jours, dans l'abondance, dans l'abondance, dans la pauvreté, dans la pauvreté, dans le bonheur, dans les bonheurs, comme dans l'épreuve. comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection, Je t'assurerai de toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ceci est mon serment.
Ceci est mon serment. Je prends toute l'assemblée ici présente Je prends toute l'assemblée ici présente et Christ pour témoin et Christ pour témoin. et déclare que Je déclare que moi, Maman Mayamona Ifra, moi, Maman Mayamona Aifra, accepte de prendre Papa Eli Kanou Bingoy accepte de prendre Papa Eli Kanou Minoué pour être mon époux pour être mon époux dans les lieux sacrés du dans mariage les lieux sacrés du à mariage. compter de ces jours, À compter de ce jour, dans l'abondance dans l'abondance comme dans la pauvreté, comme dans la pauvreté, dans le bonheur dans le bonheur comme dans l'épreuve. comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai toute ma protection Je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. selon la bonne volonté de Dieu. Selon la bonne volonté de Ceci Dieu. est mon serment. Ceci est mon serment. Je te remets cette alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que j'ai librement pris que j'ai librement pris de vivre avec toi de vivre avec toi dans l'amour dans l'amour et la fidélité et la fidélité pour le reste de mes jours. pour le reste de mes jours. Je te remets cette alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de que j'ai l'engagement, librement pris que j'ai librement prise, de vivre avec toi de vivre avec toi dans l'amour dans l'amour et la fidélité et la fidélité pour le reste de mes jours. pour le reste de mes jours. Papa Eli Kanou Bingoy et Maman Mayamona Aifra, vous êtes unis selon l'existence du Christ et de son Église. Vous ne formez plus désormais qu'un seul corps. Que Dieu ne sépare donc ce que Dieu a uni. Prions. Prions. Seigneur, Créateur de l'humanité et fidèle à tes promesses d'amour pour elle, tu as été témoin de cette union et des engagements que les époux ont pris vis-à-vis de l'autre et devant toi. Assiste-les dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu as accordé à ceux qui te craignent, et que tu reçois dans ton céleste royaume autant que tu as fixé pour chacun de nous. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit. Nzembo. Ikatanzambia Mungu tukulombele kalaumbangiwa mulongwelu Wabasadi
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, avec les époux et avec nous tous au siècle des siècles. Amen. Fakiri pote ba mariba wa kusine livre d'or.
biso nyonso tokendaka bashule oyo ba classe eloko nyonso soko moto asilisi ezala grande shule oyo ba école primaire humanité gymnasium real shule moto azwaka beshai yango oyo diplôme. Lelo bandeko na biso bakokisi mokano na bango basepelisi tata nzambe mpe babonzi mpe biso banso mpe lingomba lokola yango na mpona kolakisa ete ya solo babalanaka bevise oda certificat oyo bango bakosengeli kolakisa na moto nyonso ete babalanaka yango oyo yango na toyi kopesa bango ezala lokola elembo na ndako na bango bakoka kolakisa kete ya solo biso tobalana tala na vitrine oda esika bango bakotia yango. Moninga gagné. Moninga gagné. Libala oye. Libala oye. Kimangisme oyez. Kimangisme oyez. Kimangisme oyez. Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Bas surveillant oyez.
surveillant oye. Ya papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo toko défendre oye. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo tokomi na esika oyo toko assister na décoration ya ba marié tosengi na biso nyonso tozala kimia tosalela biso pe matoi tokosenga na chancelier akoka kokota mpona kobanda cérémonie. Ngai papa Maimona Kiliano Game pinga ya papa Simon Kimbangu Kiangani natindami na lotomo ya badivision générale pour na décorer le mariage ya papa Eli na maman Aifra. Mon commandement, troupe d'honneur, à votre place. Musique. Ouvrez le banc. Flux croisé. Flux croisé. Exercice. Marche. Ruban. Musique, tambour, s'il vous plaît.
Musique, à ma question. Comment tata moi on a peu mon centre. Tout ce qu'on a ça va donc na biso riban parce que na kanti boyo ki pe nzembo ebetami. Nzembo ane betama encore répondre le kumu. T'honorer bango lelo parce que batali jeunesse na bango te. Bandimi koya ko sa mokano oyo ba bengi mariage parce que le mariage est une institution divine. Mais ça na ba jeune belé o ba lobaka yaka to vanda bazo vanda na bango na ndenge ya kibomoto. Mais bango batali ki jeunesse na bango te balobi baya kozwa les pamboli na ndenga nzambe pour que batambola pena na train à vie moko de na tinana to honorer bango na kolata riban. Mais na kanisi na riban maman ba komi M2SK les autres mouvement de la surveillance sociale kimbangiste yenge asali que biso bande ko touti ba France Belgique Londres to yé poto se pesa bango. Maintenant oya papa to tie étoile. Étoile symbolise un éclaireur. En même temps, dans le Congo démocratique, étoile les alliés grade ya souka na armée. Yé honoré le lengwana parce que yende à l'ombre de son départ. Moi si pour honorer un peu de zone si le honneur wana, na tina vola tirer les bancs pour tout na étoile. Ils ont symbolisé honneur. De ya wana to la ti bango riban. Mais les autres pour na kaka bango te, les autres pour na encourager bande ko basi ko bazam mulongo. On peut pas emporter les pas. Bala na ndenge bandeko bazo sala parce que bala les élo pesimo. Ce qui nous a mis yemoko sala qui est institutionnel dans la pays par yemoko poser le possible. Il y en a tout décoré par on a honoré ba. Bible. Na 1921 papa Simon Kimbangu na masolo na yeko balobaka prophétie ya Kimbangu. Na masolo na yeko solana ba compagnon ne alobaki na bango nazo kete likolo na kokete ko kufa kuna. Après, on a dit que Voulouzi, aux autres qui étaient, il y a des gens qui sont envoyés sur le bateau, il y a des gens qui ont une Bible. Nous sommes beaucoup de cas, beaucoup de gens qui ont 4. Bible, la Bible, papa et maman, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils ont gardé de la foi. Et tant qu'on dit, tout le temps, la Bible est souvent, la Bible doit fermer dans la foi. Mouida, Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Tant qu'il la lumière du monde, c'est-à-dire lui-même a représenté l'Église. Alors, l'Église, on a toujours la Bible et la parole de Dieu. Les deux personnes qui ont des symboles. Mais autant que le Christ a tant de à temps. Donc, ils ont représenté le l'île obscure. Il y a le but qu'il y a tant de quoi mouinda. Dans ma loi, pas le but, mouinda, on a 5 messages. On a éclairer surface. Et tant que l'île n'a pas remarquable, et ça la digne. Parce que vous vendez dans l'église, comportement de la la digne de quoi la Christ la tambola qui na lingomba naï. Montre. Na lingomba la biso ba pesi biso ba era ba bondeli. Tout ça à minuit, 3h du matin, 6h, 10h, midi, 15h, 18h, 22h. Ba baxé biso les sous prier sans cesse. Parce que mundu qui a mundimi les alliés mabondini. Ndenge militaire a pourtant na arme pour défendre yé. Mundimi pe face à la mabondini ma casse pour défendre yé. Na ba tentation à moni Satan surtout na c'est à temps. Miroir. Papa, maman. Na salle où ba miroir est ébélé. Le miroir où bâti na salle de apparence extérieure ya biso. Mais le miroir pour assurer il y a une conscience intérieure. Le miroir pour le miroir
la deuxième semaine, on a fait une semaine pour projeter un coup d'œil. Hier, on a sabi est-ce que vous autant pour la malam, tout autant pour le malam. Et ce que le Philippino que autant pour le malam, vous continuez autant pour la malam. Ce qui est reproché Pino parce que conscience et reproché à Kaviso parce que conscience, ils allaient témoin en Nzambe na moto. Bakoko sa conscience té. Bakoko sa conscience té. Alors miroir des états de conscience. Donc il a ça Pino comment autant pour la et puis corriger Pino sur autant pour la belinga pour que autant pour la Christ. Photo. Photo autopsie Pino dans l'institution qui est nyonso. Bakanga photo mon konzambo kabati na ba bureau na école ainsi de suite biso za baki mangiste photo wana ezali ya papa Simon Kimbangu kiana yende nzambe na biso kolo iso na boyade na se atam ezalaki prophétisé par ba prophète lokola Élie ba prophète lokola ebeli batangaki koya ya kolo iso mais koya ya papa Simon Kimbangu ezalaki prophétisé na yemo kolo iso na Jean 14 verset 15 à 17. Il y a le bâti combien vous nous montrez que la mission vous a débuté éternellement que qui n'aurait pas été mission aurait pas été petit version bien mon que nous temps on a beaucoup récité donc ça l'a bien bien mon que temps vous tiens aussi quand même photo des représentations pour faut quand même monter mais à travers la foi sur vous la photo là vous savez le malam mi tout ça va témoignage voilà vous tiens aussi quand même mon père sur il y a tout ni ce que beaucoup raconter cette explication Google il a raconté cette explication. Bolobi, les versets bibliques qui parlent des consolateurs, ils ont ébélé, ou bien ébélé, ou nous sommes dans Simbi dans tout et dans un évangéliste, c'était dans un monde de simple. Fil croisé. Fil croisé. Ah, genoux. Papa, maman, bande de biso basali symbole ya croix. Dans mon kilo, et là dans souffrance, mon côté ça représenté la passion du Christ. Souffrance, il est souffrance à Christ exact. Parce que Christ a dit que ma charge est à biso battu à mon qui. Azali quand on a 33 ans. 33 ans, il est jeune 33 ans. Avec une mission non. Mais verset moi sur le bac. Dieu a tant aimé ce monde, il a envoyé son fils unique pour que quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle. Donc il a conditionné. Quand le Seigneur qui pour qui pendant 6000 ans, a beau maman le susciter, il n'a pas de défaut. Les années où on a les balles croix les balles les a la piège belé les balles les a chemin très compliqué mais en même temps simple et facile. Pourquoi simple et facile? Maman au bout qui n'a papa parce que nous avons été massacrés avant d'aller mon 4 siècles donc nous avons dit après la ciment la cause de décision c'est Ève mais Ève a outé qui n'a pas dit mais nous savons qui nous avons maintenant moto va négocier. Nous avons pas eu à temps, tout ça est là au mois-ci. Mais tout soit parti dans le besoin de tout, nous avons pas boyé. À boyé parce que le baguette tout dans le tout, il y a pas pour dominer. Nous avons pas les tous à la dominant et pas à maman. Dans tout cas, c'est bien de les conseils. En même temps, bah qui lobby hier. D'abord, bah la lobby parce que bah maman mingi bah ah mon bali nanga moi nanga liboso. Au bout d'un moment, il y en a une toi femme soyez soumise. Mais toi l'homme, aimez votre femme. La bête on a pluriel. Parce que la pluriel les avoir au milieu lingalio moko. Ceux qui ont mis lingalio moko comme ça la bête alors ça la maman peut m'appeler. Alors maman, respectez papa. Respect surtout dans biso bantou, les a clé même il y a réussi dans les balles. Respect, considération, surtout la humilité. Parce que la Bible le dit, moi sur eux, tout ça mobile, c'est le cola, tout ça indirectement triste, parce que l'homme est le chef de la femme. Conseil pour les Pessamé Binon. Alors, les alélinayo, ils savent que papa va là, quand on commence à faire pour changer. Au fond, le papa, je me souviens où il a évité. Continuez au temps pour la quarantaine, on a ça qui est bizarre. On a là, tu bon pour la balle, on a moins d'expérience. Dans ce cas, ça conseille, dans la condition. Maman, respectez mon mari, considérez ça doit aligner qui c'est pour l'ingénieur. Il y a pour l'ingénieur deux fois plus. On est un secret de Tanzanie. Conseil de précipiter. Papa, on ne reconnaît pas les ce cas où bavé, oh il est sauté. Ce cas où conflit, oh il est sauté. On voyait ma misère, le sous il évité, mais si porté, n'est Christ a si porté qu'il est mort. Conseil quand on a pas monté, papa dit l'eau, n'a pas papa dit lobby, n'a pas eu papa la lobby dans le futur. Fil croisé.
votre place. Puis croisez, debout. Retour. À votre place. Marche. Musique, fermez le banc. En place, pause, repose sur place. En place, pause. Regardez, vous les allez, ça, libre. Merde, vite. Musique pour la sortie, s'il vous plaît.
pesa bilongo sego. pambate patupamuna kamwese ngotoke zali mkumba soko kuna yindi makuluka babo lelo tatana mama na bango lisusu te to tatana bango na mama na bango te kasi uta lelo soko lukamwezwaki na couple na bango etali bango pambate bazwi mkumba ya bana yango topesa bango mbote senopea lukumu na kumisa tokole na kombo ya tata mwana pe tata mwalimusa tokosenga na papa Eli Kanumbi Ngoy pe mama Mayamona Aifra kote matukusa bilongote ya msema ya mwana pia tata mwalimu sana baba mama wewe kupanda
na bongo tokosenga na papa conseil général papa révérend Serge Kilolo papa Telema biso bana na yo topesa yo mbote esengo. Topesa papa conseil général de l'église Kimangiste Ristina Limani mbote esengo pia lokumbu na koma tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo. Celui total leader tokoki jusqu'au même plus de 5 minutes. La technique à la fois na bamari papa na mama nalingi otala moto na bino boye ntango okokende bakoyebisa bino ntango otalela responsable ya palasi apesaki papa malobalobaki na biso soki botalaka bible bakoyebisa bino ke Noé azwaki ordre akozala nyama na zamba bokanaka mwana malamu akozaki banyama ya ndenge na ndenge baplus méchant na bamoin méchant me likambo kokamwa ntango bakoti kuna ata moko ayaki moninga te meme bio akoye kolia ata lisiti te avandaki kimia parce que azali na ordre ya nzambe nzambe koa mama auti epai na biso très bien papa na biso auti na évangéliste mais principe et méthode na bango yo yebi ya moninga ezali mais nzambe na moko ye mpe ndenge moko mais sikoyo kokoti na kati ya nzambe oyo akoswa moninga aza te oyo akolakisaka aza lion esalamaka te na kati ya nzambe ti mokolo nzambe alebelaki eza bongo te bino mpe sikoyo koza na kati ya nzambe na wana koloba te nga naza plus fort to nga naza boye te bozala kaka bongo parce que nzambe nde azotalela bino ti mokolo akopesa bino nzela ya kobima toyokani ya likambo na ye sino bokanga na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen.